que papi les princes omona te ke tango biloko tokoloba ete oza mutu apasi na wenge maison mère poza mutu anzalo za mutu asuka siko biloko yo sali soni kutu na famille eza mokie soni ya munene neza nani na wenge maison mère oui oui epesi bana otika nga abonga ta kudeba luko baitaka otika a biyo jabi de dodo kusali na mona na Fatima kakekeke oh talo talo azumo 60,000 yoga azumi misa biyo jabi de awala ndasinga bana kunyu ko bavanda mtwa moko ako fela ngana epesi na tika ipuso na dita odea ninka depo eza tiki nga na ka eza akeye nga na kati na ngambo nga na ke lobi nango sikoyo po eza yaki soki telefone apesi ngai mbonga transport na kati na soki ndango nadokolala nazala chasse te nga na moto mwasi kona chasse bana nini mwasi kona chasse te esko baisa posa kino bozanga mbongo na Fatima kati apesa kopesa biso tokaboli biso kita na mutuka adversaire de taille na bino c'est Fally Ipupa vous comprendrez te beaucoup karayete na mutakala ya kala na mutakala ya sika eza nzoto nani ya yo vidéo wana eza vidéo ya kala eza vidéo ya 2015 toboyi te bimisela biso ya sika na koyebiso eloko moko ezala mutakala ya kala ezala mutakala ya sika elongi biso tomoni eza ya nani ya piroge mboka otala Jean Ngubala aza musicien soki omoni musicien atelemeli eloko na ningi naloba seka aza ndoki na vie ya kobeta miziki ya acoustique papa eza miziki oyo bayekolaka ngono na ina soki ozwi chance ya koyekola ngo na ina te fonkolo asufloki ina na kati naye kokomprendre ke mutu ya piroge eza na bashifo na kati naye kokomprendre ete mutu ya piroge eza na bashifo na kati baye kotala bagabonais mutu akobeta live aza te mpona tocouvrir bagabonais tobengaka na mboka ya Afrique fere akota na feti ya célébration ya mokonzi ya mboka oyo awuti koganye na élection fere azoyemba papa soko monte makambo mabe na oyilofi na nga mobimba fere atelemi na micro na kati ya fete bato bazolia mpe bazomela me ntango abandi koyemba mokonzi ya mboka wana ya Gabon atelemi mokonzi ya mboka wana ya Gabon na mwasi na ye batelemi bokende kotuna mokonzi ya bawangila banda basimbanga na nzoto soki alalaka pongi bokende kotuna mokonzi ya bawangila banda simbanga na nzoto soki alalaka pongi papa nga na boma société ya munene ya kompani ya sécurité na mboko yo ya mutu wana maboko evimba bafufu eteba baliaka bapotopoto ya ngai na bafufu elala bamela batopa na minene ekosukela bino mabe omoni mabe yango ebandi emoni mabe yango ebandi mutu azoya kodefendre oyo eza dignité na miso ya bato vidéo wana eza vidéo ya kala eza vidéo ya 2015 o mutakala oyo bino bagolwa babimisi eza mutakala ya kala bon toboyi te bimisa ya sika mutu akobundisa fere yaya soko rate mabele mutakala no ekosambwa soko rate kokota mabele mutakala na yo ekosambwa eloko nga na kokoloba kaka en vérité bapiroge mwana mboka baza lisu na musisa ya soni te ozoya mpe na televizio ya kodefendre yango eza mutakala ya sika te eza mutakala ya kala nango morale bebi ye morale bebi bunda bitumbeza na droite koya na gauche te bunda tokomi na nzambe nanga bapiroge bwana nkele te bwana nkele te quel genre ya courage oya koyebisa biso na télévision ke fere gola bunda abunda na Fally yaya apart ko bunda
Soto bito longola ko bunda. Oya zile lo oya gagner na vie. Ata boyine ko bunda. Azaka bien. Encore Gaulois soka lobi asala opération, a osala opération musicalement. Na ba boni na biso nyonso ba tout ba pesa biso confiance na ba nyonso ba lingaka l'homme saint dans un conseil moto bo peta bi lisumuté maboko pembe likambo na moto te ndenge na ebisaka bino awa soki toyaka na ba actualité awa toyaka ndenge na ba actualité balobi lelo boyebi bien te dadi alobelaka nyonso lelo ayemba be dadi alobe kodiembela bango ntina suka onga mete ninja toko diembela ntina suka onga piroger mutakalisé. On va en parler dans cette émission. Tokolobela consort et affaire gola auti ko bete ya privé devant président de la République, président ya FIFA, président ya CAF. Tokolobela yango lelo kaka na kati émission oyo toko simba politique, culture, théâtre. Au bel restaurant kotala ngote pour ma baisse na kati émission oyo. Merci à Bagno sur l'homme c'est dans un conseil motomo peto. Merci na bino, merci na Hervé. Bossi ta peine papa na Erli mona pembe. Merci na yo, merci na juste avant na balobi Pichu Bekam. Motolona ya kati Pichu Bekam. To solo la vesa la bien makasi. Akime Pemba homme noir. On est là avec toi. Na bossa niote Richard Mpongo. Aigle, balobi fils yanga l'homme mobile molai depuis Afrique du Sud. Number numéro 1. Number 1. Lil Bilobela. Et contre tous. Mutakala Nankolo. Balobi. Dadi. L'homme saint. Dans un conseil. Tata Apambolayo. Amen. Merci lisusu pona lokasa oyo pesi ndeko na yo oyamba ye lisusu na ba émission boye epesa meli mutu nyonso te. Voilà. Et l'homme saint biso bato tozoloba pe biso bato tozwi chance to pe grâce to pe ngolu ya pema na bomoi to tuta tolo te moko te akoloba ete ye a négocier kana nzambe po pema na ye ezala stable. Ok. Obimise lo bobo et tout moté mabanga. Mon côté. Na lobi kobana na numéro 1 ya mboka. Voilà. Petit na mutu asuka de la République. Mon côté a négocier kana nzambe pour na stabilisation ya pema na ye. To pe ya pema ya famille na ye. Ok. Kenkolo nazo futo ba mbongo. Na lingi o stabiliser pema ya famille na ngai. Et ça la coupe coupiri te et c'est dit et ningana kate etika la ka stable. Ok. C'est-à-dire bon bambongo nde elaksaka moi puissance ya bomoto mais biso nyonso liboso nzambe mutu aza mukolo azate. Encore biso nyonso liboso nzambe mutu aza mukolo azate. Na kwa biso loko moko même papa no ya molimo même avocat na yo même docteur na yo oya traitaka yo telaka docteur a traitaka bato mais comme kana te moko bo docteur a komi stabiliser azoyeba ebandeli na suka te. Voilà. Topesi balandi nyonso ya lité ya kanda officiel topesi bino bambote. Na pesi yo lisusu merci pe merci na ba congolais nyonso o bazo pesa ngai na l'homme saint confiance surtout ça. Balobi papa bo sala musala kitoko to sepela na bino.
ngai nasalaka bémission lokola voyou te ngai nasalaka bémission oyo eza baanalyse moko propre mpe responsable voilà na mitunaka bakestion makambo ngai nalobaka eswaka bino ezala en anglais te encore ezala na français te eza art l'art de parler na yebi nde kopose bamo voilà ya futur na tie na futur ya présent na tie na présent le passé na tie na passé c'est comme ça ndezolakisa ete moto na bomoto kati na bino voilà e nakoko ya te lokola boza baninga na ngai non tosalaka métier moko te d'abord ntango oyepa bato l'homme se monde toye mission oyo eza lokola toyepa ya bato tozokota na bandako ya bato tozosenga autorisation te permission te c'est pour cela topesa bango mbote voilà napesi bino mbote ya motuya partout bisika bizwami bino yawe nzambe tata apambola bino. Nous sommes dans une chaîne commerciale. Voilà. Tolobaki chaîne oyo mutu abenga biso tatuna biso papa bokomi koyamba banganga pona nini biso tozana posa mbongo soki olingi biso toyamba banganga te kabela biso mbongo soki yo kabeli biso mbongo te biso tokoyamba mutu a modeli nyonso oyo salaka spectacle omeli bido 25 litres ya mai obimisi yango liso ezongi na kati ya bido kaka ndenge omelaki 25 na bido pe ezongi 25 tokoyamba yo spectacle nyonso yo lingo osala nango poso lingo osala na chaîne na biso obimisa 100 000 ayaya na osenga ebele te yo obimisi 100 000 kende na 80 pesaka 20 000 tokabolaka na tato 10 000 soki oza moto obimisaka ba 300 eza difficulté tokokabola yango te koya te l'homme sait voilà. tika na yebisa yo ete mokili eza ya nzambe mokili eza ya biso te lelo na Kinshasa actuellement to pe na Congo na biso na yebisa yo ndeko na ngai to enseigner mabota na biso bien voilà. Même vous les couples ou les couplages bo enseigner ba couple na bino bien ezo yeba na lisusu te mukolo moko akokende moko osani akotikala ba couple comme lokola surprise moko extraordinaire bozalaki bien na ndako mama zo passer ba moment bien ya zemi mais mukolo zo kende kobota mukolo zo tika mokele bozalaki bien na papa na ndako abimaki aye kozonga alelika mwa douleur moka mokie kokene nyonso yango wana. C'est pour cela ces derniers temps faut beaucoup prier. Faut to sambela pena bien. Toi bisa nzambe nzambe kosalisa biso ba blague te bana bazami mikie. Toboyi to za tata bofele mobali ya ba veuve. Menga pena na posa pe na vanda pena bana ngwata 40 50 na yo kapelengi ya bana. Voilà. Ah. Bon, mokili yango ya yo na ko discuter na yo ndenge nini. Kutu tina o discuter na sana ngana ba reserve pour na mona kande na zo deux gifles. Encore? Na mo. Nzambe, you na yo discuter na ye. Mais c'est aza papa. Alors bito sola kana na lo sambo. Il faut sola. On a profiter kana moment lo sambo na beta biloko papa senti ete na bota voyou. Encore? Na bota voyou. Voilà, tikato présenté ba mes condoléances na ba famille obozui ba matanga nzambo ngana benga kaye le véritable consolateur a consoler bino mais bota la biso avec joie et joyeux et joyeux anniversaire. Oh. Et c'est ngokaka na luka momo bwe na bisa ya be sengwele ki be sengoni onso banate moko kaka pona et courage na bino nzamba consoler bino tika to souhaiter ba bonne guérison à tous les Congolais au baza maladie santé zo tungisa bino ngana souhaiter bino bonne guérison. C'est pour cela bato ba après sa émission na ngai dadi pena bi ko solola na public o solola na public kitoko
Pour na ba publicité biso toza awa tobosa ni bino te yonde contacter biso ba numéro to tiaka mibale moko eza ya l'homme saint dans un corps saint moko eza ya ngai moko lile bilobela osali choix makambo yo koyebisa ye ekokoma pa na nga opo koyebisa ngai ekokoma pa na ye po c'est la famille administration mobimbe vandi malgré bozomona ngo lokola chaîne ya Sanzete eza entreprise soki babenga naza chef d'entreprise na kobotela ngo makelele te soki babenga pe kulutu na kobotela ngo pe makelele te po balobi na nga likambo eza na nzela pe eza logique des choses l'homme saint tika toyebisa batu boye business savane mwati business savane mwati yaza kaka moteki monene ya mituka ya cher soko ozoluka mutuka le plus cher ozoluka mutuka de luxe pour na cortège na yo pour na ba mariage pour otambola quand même en famille olingo somba mutuka ya cher benga biso tokolakisa yo business savane mwati zalaka wapi pe business savane mwati eze sika ya kobunga te na place des évoluer na Gombe okomuna mituka ebele batandi wana okomuna mituka moko lokwa ya présidence ya ngwana nde ya savane mwati e ozana mutuka ya cher ozoluka oteka yango contacter biso savane mwati asombaka mituka pe ya cher nazolobela biloko ya cher biloko ya de luxe pour sentir que nga niveau esani emati tika tobwaka bafleur na madame Eunice Banze la fleur du jour femme intelligente yazolesa batu na alos na Belgique laissez l'africaine femme africaine oyo ayebi kolesa bandeko ne ba africain pe batu nyonso kimambangu okozwa oza nango posa ria Western Union manegra kolia pe kolata okutango okuta kaka na ba qualité ya ba supermarché et pas Eunice Banze la fleur du jour émission bozelaki yango yo émission apanza analyse yango yo émission bosengaki yango yo batu nyonso boyebisaki nga papa tozolela bino na l'homme saint musala ezoke kitoko l'homme saint yeyo tokota tobanda émission sikonde bandi wana ezalaki bambote wana ezalaki annonce ya ye moko dadi tolobela mbala moko tokende mamona bit tutu obit pi roger mutakalize nakoyebiso eloko moko biso toza bagolwa golwa soki alobi asala opération akosala opération musicalement wana tozobenga yango opération musicalement omoni miziki lelo ezobimisa na biloko oyo tokanaki te ekosala nini ekobima nga na constate boye l'homme saint omoni eza na batu mosusu lelo nazoyebisa yo nzambe papa limbisa ngai soki eza na thermomètre o batelelaka musisa ya soni na Congo toza na bato ebele musisa soni tokokuta yango ese kata na lokola netre tokokuta yango ese kata na lokola netre to lokola phase musisa soni elongwa musisa soni elongwa eloko nga na koko loba kaka en vérité bapi Roger mwana mboka baza lisu na musisa ya soni te ndeko na nga mutu akosa yo te eza na biloko mosusu soki se présenter na vie na yo faut on se retirer encore eza na biloko mosusu soki se présenter na vie na yo il faut on se retirer osala nanu gafi ya munene oyo efinisisa ba communicateur nyonso ya Congo première poto na âge na yo plus de 50 ans il paraît na yo na 58 ans na âge ya 58 ans yo komi na poto okimi elelo oyo pi Roger mwana mboka mutakala na yo ebimi ozoya pe na télévision ya ko défendre ngo eza mutakala ya sikate eza mutakala ya kala na mutakala ya kala na mutakala ya sika eza nzoto nani ya yo
et ça ba biloko fo batama na mituna ke bino bosana ba famille bo sentata ko sentete ndeko na ngai o sente c'est dit o sente to o bala place o sentele basa ba belle famille na yo place o baleli basa ba belle famille na yo yaya bo sala ka ba ventilo bino bozo sala te bo moto na yo et Rosalie sous na valeur té c'est pour cela ça na biloko mususu ko yoki batu balobi ko yela ngo droit de réponse té et Rozimbisa yo oyeli ngo droit de réponse et zimbisio ngai ta na sala ka be émission na yebaka est-ce que émission na koko ya ko loba to na koko ya ko loba te émission so na bina loba ezaka lokwa na tumboli lisusu moto na pelisi moto na tika Roger mais il faut comprendre que tout y a Roger et ça n'a pas chiffon na kati encore mais il faut comprendre que tout y a Roger et ça n'a pas chiffon na kati il faut comprendre que les boum y a Roger et ça n'a pas matcha na kati encore et ça n'a pas chiffon mo bo ya benga ngo ba chiffon matcha et ça ka soko ni ati ngo tchaka fuku c'est mauvais bande kuna ngai botela biloko muso koko ya o répondre et puis aujourd'hui bina nzambe nanga ba Roger bwana nkelete encore bwana nkelete quel genre ya courage oya ko yebisa biso na télévision ke faire gola bunda abunda na fali yaya à part ko bunda soto bito longola ko bunda oya zile lo oya gagner na vie ata boyine eko bunda azaka bien encore ata boyine eko bunda azaka bien biso nde toza boye faire gola biso nde ba golo ba tozo luka kaka papa yemba faire akoko tika lelo musique aza homme d'affaires encore faire akoko tika lelo musique aza homme d'affaires parce que faire aza na plus de 150 locataires encore faire aza na plus de 150 locataires akoko voyager na un concert musicalement té ma vandi kananda peut-être boye bakangote musique pas faire des divertissements encore musique pas faire des divertissements et ça donc en plus des divertissements OK na ensemble ça batu nyonso na obunda na bino ba combat moko spirituellement oboko ko résister té na ebisaki bino place bino bozo luka bo tia musapi ego souke la bino mabe omoni mabe ngo ebandi encore omoni mabe ngo ebandi muto azuya ko défendre o eza dignité na miso abatu na miso ya ba famille yo botela même bana na miso ba belle famille ozuya ko yaya eloko so tiengo na tan photo ozwanonga mabe o mutakala o bino ba golwa ba bimisi eza mutakala yakala bon toboite bimisa ya sika toboite bimisa la biso ya sika na koye biso eloko moko ezala mutakala yakala ezala mutakala ya sika elongi biso tomoni se nani ya Roger na koka ko talo deux fois te so na tali mutakala na koka ko talo deux fois te encore so na tali yo na koka ko talo deux fois te so na monio na mona kandeti onimo kata bilamba oba na mbangu mutakala encore na moni kandeti onimo kata bilamba oba na mbangu mutakala ngana yebi ete mwana na biso toyeba ke etilita makambo ebele te mais lelo soni bato ebele to kosala na bango musala oyo sisa soni sanini ekatana tala garçon oyo na profiter kaka po tuni na question ngo te na loba yango tala garçon oyo bazobenga Papi le Prince aya bandi ko finga bandi ko loba yaya soko tumba musisa na oya soni na bagene eko sukelo mabe encore soko tumba musisa na oya soni na bagene eko sukelo mabe musisa ya soni ba protégeaka yango oyeba nini okoloba na nini okoloba te nini okosala na nini okosala te sikoyo nazosenga video Hervé Bositapen a balancé ngai
bomona ndenge bakangi papi le prince muyibi ya telefone encore bomona ndenge bakangi papi le prince muyibi ya telefone ndeko na ngai sikoyo soni oyo ozosala abalanse nani Kasi langage attaque au DJ au salaire au bon salaire. Maintenant DJ. Yo lali na yo sana mutu. Di au moins qui bien DJ ninga jouer ba téléphone. Yo côté na mutu c'est là, au côté na mutu na kata mutuka. 4 heures pour la muki. Au niveau démarrer. Pourquoi il y a ça qui était que DJ na monde Afrique ba téléphone. Là c'est là. Là c'est là. Yo ça va blague hein. C'est là. Au monde ngai. Donc au bimi. Koza futi mbo masanga. Epes bana utika nga abonga ta kudeba luko ka itaga utika a biyo jamide donc kusani na mona na Tati mo ka pati ma ka kekeke. Oh, talo. Talo. Azumi 60,000 yoga. Azumi misa. Biyo jamide awala na singa bana kunyu ko bana mpa moko. Ako fela ngana epes na tika ikuzo na dita udea ninka. Depo ezati kinga na ka, ezaki na kati na ngambo, na ke lobby na ngo. Siko pesa ya kisuri telefone kwa ki. Oh, so ni apesi nga imbo ma transport na kati na songa na dogolara na station simene. Na sala chasete, o ngana ndo mo sura chasete banani. Mo sura kina chasete. Let's go by pesa. Kile mo tanga mbongo na Fatima. Kati ya pesa ko pesa biso ko kaboli. Biyo jesi. Neli so kita na mutuka. Neli so kodate na kontinue. Na komi na ngopa ngule. Na bute, na bino. Kele ngopa ngakela. Obiso. Kela merci un peu parce que ta peine image to tukomona. Ah, voilà. Siko ya boye. Qu'est-ce que papi le prince? Omona teke. Tangu biloko to koloba ete oza mutu apasi na wenge maison mère poza mutu anzalo oza mutu asuka. Siko biloko yo sali. Soni kutu na famille eza mokie, Sonia munine neza nani na wenge maison mère. Oui oui. Tala ninge basambwisi ndeko. Biloko musubo zo sala dernièrement na ute ko loba ana lobi ete mutu ako simba ngana nzoto ako regretter vie na ye bokine ko tuna mokonza ba wangila banda basimba ngana nzoto soka lala ga pongi encore bokine ko tuna mokonza ba wangila banda simba ngana nzoto soka lala ga pongi papa ngana boma société ya munene ya compagnie ya sécurité na mboko yo ya mutu wana maboko evimba bafufu eteba baliaka bapotopoto ngai na bafufu elala bamela batopa na munene na boma société mobimba po basimba kinga wapi na nzoto soko tali bien asala ba video asala nyonso akosala société wana et comment mutu soka moni yango yoki yango solanye encore et comment mutu soka moni yango yoki yango solanye eza na batu mususu basimbaka te papa ngai ni nazabo et peut-être boyebaka te je suis Fumukanda encore je suis Fumukanda soko meki na ngai papa makamu na kosalo na mboko ndenge na kongumba yo okozwa ide te siko nazobwaka nde ba envoutima na batu nyonso oyo ndeko na ngai soko zuka ide akokanela ngai oboma mutu encore soko zuka ide akokanela ngai oboma mutu omoni bato ane kokanela ngai makambo circuler babomi nani mutu on va bien mutu te bino ba gorille ba to bino ba gosi ba
soki ba Golgotha Golgotha bozoko sela ye makambo tokosela te ba famille ezali oh soki le tolobi to kende bokomona pena ba image ndenge e circuler ke omoni baliwa wana ngai na bouaki nde envoûtement na bouaki envoûtement l'homme saint to blaqué te na ebisaki ba Gaulois pe ba Gauloises partout ya monde entier soko simbi na lobi pas de je dis pas de soki na yoka lisasi moko ekitika na bova ba maître a bova ba singa ba bi papa lobi tango to lala ki to yoka lisasi moko bokolala pongi te encore bokolala pongi te ponga na za muto so na bina lali so pongi te okolala pongi te omo biloko na oloba eza avec décision et précision merci na Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo landa ndeko na ngai ozana question mususu ba question ezali na zo mais nyata mo eloko moko lisusu kota yaya ngane na za bosoko za souple te émission aussi la question na etuli faut rapidité ba question pour sinon de ba question na eko tout la minute ekoki voilà c'est la temps télévision c'est ngonga balobi lelo faire gola akiko beta concert liboso ya président de la République président FIFA na président ya CAF bakondi o basimbi bale na mukondo asimbi mboka concert privé mais tout le monde a zakara le cas na te ba lo ba faire gola ko beta jamais concert privé na présidence po yende mtasimbi makambo kuna d'abord tout ça na ba vie na biso ebele to respectaka bango po baza ba ancien mais hôtel kaka hôtel ne mo forma muto lobi te o esabela muto encore hôtel kaka hôtel ne mo forma muto bi o esabela mutu batwa mitu baza ebele biso to yebi bango mais lokola tester o ba testaka musisa sonye ezalaka te mo eto tester bango ezate kende kotuna jangu bal nani na mboka otala jangu bal aza musicien ouais soko moni musicien atelemeli eloko na ningi na loba se kaza ndoki soko moni musicien aninga telemeli eloko na ningi na loba se kaza ndoki omoni miziki musicien na musicien eza na particularité na ye voilà nde tolobaka ete aza spécialiste na domaine tel ndeko na ngai na vie ya kobeta miziki ya acoustique papa eza miziki oyo bayekolaka ngono na ina soki ozwi chance ya koyekola ngo na ina te fonkolo asouffle oki ina na kati voilà asouffle yo soki balobi nani ako kobetela biso acoustique même otonisaki bamusicien ebele na kati ya stade bango nyonso fo batombola mosape baloba eza fere encore bango nyonso fo batombola mosape eza fere nalobi na domaine a acoustique musique acoustique il y a des musiciens et des musiciens mutu ako kobeta acoustique lokola Jésus de Niens le padre na Congo to na ba congolais azali na ye mais na ghetto nanu abima te encore akoki kozala na ghetto nanu abima te tango tokoya sikoyo na miziki live balobi totuna na Congo nani akoki kopreste abeta live bato nyonso bakopona feri encore bato nyonso bakopona feri président oya FIFA te ya CAF te président oya soda ute kozwa bokonzi ya Gabon est-ce que eteya bino te ba congolais encore est-ce que eteya bino te ba congolais ba longoli est-ce que yoko lobake na Gabon ba musicien basate bazali ba musicien bazali mais ba ekotala ba gabonais muto ko beta live azate pona to couvrir ba gabonais to benga kana mboka ya Afrique faire akota na feti ya célébration ya mokonza mboka o auti ko gagner na élection faire azoyemba papa soko monter makambo mabe na oyino finanga mobimba faire atelemi na micro na kati ya fete batu bazolia pe bazomela mais tango bani koyemba
mokonzi ya mboka wana ya Gabon atelemi. Encore? Mokonzi ya mboka wana ya Gabon na mwasi na ye batelemi. Babandi kobina, ba sécurité na bango ba soutien na bango. Ozo senti eza na batu mususu azolia lisangu po ebota lisusu te. Encore? Azolia lisangu po ebota lisusu te. Félicitations à Jésus de Nias, le padre Moto Yambo. Neibisaka bino boye. Ata butu ezo wumela. Suka nango tongwe kotana. Tala, ngana muna ba surprise ya ba anniversaire et pas faire gola. Na muna ba surprise ya ba mariage et pas faire gola. Ba pesie micro, azo yemba ba marié bazo bina. Ba pesie micro, azo yemba ba konzi bazo bina. Tala, ezana mutu musu na mboka, azana don. Ya koptia ba sala minene, ba sala soni. Encore? Ezana ba kongole mususu ba sana don. Ya ba sala minene, ba sala soni. Agozwa sala munene, batu ba bima, toyoki na mchelo kama longa te. Encore? Batu ba koloba, toyoki na mchelo kama longa te. Na minute tozoloba boye, Ferregola a commis na ye musicien présidentiel. Encore? Nebi seki bino batu bozo wela ki musicien présidentiel ko kende liboso za ko komate. Ba wela yango. Ye musicien présidentiel. Ngane na zabo ezanga ba repa ba musicien musweli ngako kende te ezana musicien moko ya mboka na biso na kenda répétition na ye nenge papi le prince alobaki ozo ya ba répétition ozo ya ba futio mbongo tende kona ngai po yebite na kenda répétition bakabelanga $150 mais ngana bumisa $850 encore na kenda répétition bakabelanga $150 mais ngana bumisa $850 na lapa atakisi na okende lisusu te encore atakisi na okende lisusu te tala siko ba photo est circulé et bebisi bango moral et bebisi bango mitema président ya FIFA zo bina président ya FIFA bini voandisa na minute au président ya FIFA lobi ete azozonga na fere bakene ko bina voandisa na mboka FIFA encore bazozonga na fere na mboka FIFA ko bina voandisa sikoyo ayaya bo invitaka biso pe na ba événement mususu ko encore bo invitaka biso pe na ba événement mususu ko na raisonner siko voandisa tata mokonzi ya mboka nangebu ya pachi ya mokonzi ya mboka muko ntombolo mone to muluka kuja banyeyo ya se réserver ndeko na ngai mokonzi formule ko lobela ye bananga tozoloba bien tozoloba mabe ogozo invitation au kamwe invitation peta mozozo yeba na kate na ke ko gagner na ke ko kangama faut faire très attention voilà bagolois pe bagoloisi bo consommer na ebisi bino ete na mboka oyo mutu azaka na droit ya ko déstabiliser bat na actualité c'est Ferregola encore na mboka oyo to pe na ba congolais mutu azaka na droit ya ko déstabiliser actualité ezaka Ferregola voilà omoni sikoyo wapi bino batu boyaki ko tia munoko bokanisaki bokanga actualité une semaine faire otikela bino tantin biso bagolois to otikela bino tantin bandeko na ngai yokana betolo siko lisolo moko na otika likambo eleka boye te voilà nabeta un coup nabeta un coup awana un coup ya mai na mera moko zaka na mera moko bino ne bozwa ka nyonso na bapansa mabe namoni bandeko na biso o bakokana bako supporter l'émotion te bake kosala ba photo moko batie elongi ya Israël mutombo me ya zombie bazwi ba photo ba dessiner Israël mutombo ya zombie bazotambola nango ok bandeko bozala nerf solide Israël mutombo so hotel même na ba publication na ye atikali ko finga mutu te bino bozo publier ya bino ye pas so publier ya ye bokanisa te ke bino bosombi stade wana eza ya bino te eza kaka bwana journée ka moko ya événement
mais bolobela ngo na ba façon bino bosengeli bolobela ngo nga biloko wana na lobela yango te pona nini eloka malonga kuna na kati koleka ezate tokopola na biso toza bipola po tozwa pe basala minene topola basali nyonso ya minene ebeta bolakisa nga baarchive ya bavideo baarchive ezate bavideo yango nayebaka te bateknicien bakimaka nango bobandi kozwa bafoto ya Israeli Mutombo bodesine Israeli zombie awa bodesine Israeli zombie parce que Israeli Mutombo atikala kobenga bino na bosolo na politique te bino nde bato bokaniselaka ye mabe Israeli Mutombo aza moninga na bino te o bino bokomi kozwa elongi na ye bokomisa ngo zombie ngai na vanda na Israeli Mutombo na tikala komona place Israel aza na ye zombie te botie ba mini wele kwa nde ba mini wa zombie ezalaka mais na ibisi bino Israel le ba publier ki alati kimono encore Israel Mutombo le ba publier ki alati kimono bozala makasi po bino bokokaka na bino ba émotion te bokokaka na bino pe choc te bosu ba photo ya mutu o aza père de famille bokomisi yango zombie ale boyokene kotambola nango na babalabala Israel Mutombo aza moninga na bino te parce que Israel Mutombo aza patron aza na bambongo na ye aza na ye pe motema malamu asalisaka bato na bandenge oyo esengeli asalisa bato mais lokola bino botie mosapi na mutu ya Israel Mutombo bokomona makambo na bino bokomona makambo na bino boyebi Israel Mutombo te parce que Israel Mutombo akoli na tiangu bato bakolaka na tiangu surtout soki atangi baklasse ebele bayebaka koloba boluki na lingala akobeta bino boluki na lingala akobeta bino boluki na français akobeta bino nayebisi bino bawangila Israel Mutombo aza moninga na bino te bozela sikoyo lokola Israel Mutombo ayebisi ngai chemecha attaque nazotake bino parce que bino bokomi komimona soki bozwi date na bino botie bokomi komona ndeti soki congolais oyo alobeli date na bino te aza infiltré soki congolais oyo alobeli date na bino te aza infiltré papa na misiki nini nakoyemba nini okoyemba nini oyembaka pe nini omoni fere gola ngumbi bino omoni fere gola ngumbi bino ba photo est circulé fere gola ayembi le devant c'est-à-dire devant ba kondia mboka epesi kitoko epesi esengo nazomi tuna question fere gola makila oyo botama nango eza différent na makila ba congolais mususu makila oyo botama nango eza différent na makila ba congolais mususu mutu akobundisa fere yaya soko rate mabele mutakala no ekosambwa soko rate kokota mabele mutakala na yo ekosambwa oyo eza ngonga ya fere gola azobunda na bandoki azobunda na bato ba courte joie azobunda na bato ba kisi mungongo ezobundisa maye makasi ndeko na ngai oyebi na viso ba kombele ki mingi faut faire très attention tongo moto kola muka être tokola muki pe boto perdre faire po ba komba eleki makasi muto ba bundisa ke makasi ezaka fo bo ba telepe lisu makasi kotala komona lelo ba warrior basangani na ba wengemeli tomoni basangani bakomi kosala promotion ba concert na bango basundoli fere eweza liwa ya fere te bato mibale basangana yo contre yo moko fere gola za juste de nias na nzembo ayembi boye tika bango basangana bayebele me bakopanzana bango nyonso bapanzana bayebele me bakopanzana tika bango basangana bayebele me bakopanzana réponse yango wana tika basangana bayebele me na minute oyo basanganaki me bapanzani pe basanganaki me bapanzani ndeko na ngai mutu bozotyela motema waze kwalela ye batyelake motema te ayibaka nde bagloire ya bato mpe bamoto ya bato me yakabolaka gloire na moto te peut-être bino bozotyela bawangila motema bozokasa bawangila bakoya bakodestabilize bino bakolelisa bino omona minute oyo ole bino bose sauve na mwana wenge otangu bino bozwaka concert ya Adidas Arena botie dati mutu aposta ngo mutali bosuza nani c'est fait voilà
ye mutu aposta yango bandeko na ngai so boyeba makambo osala te esukela bino mabe nalobi soki bozoyeba makambo osala te esukela bino mabe l'homme saint oyo nakokoloba mpo na cadre ya clôture na clôture boye bagauloise bagladiator bino nyonso baoyo bosipotaka misiki ya papa efefere gola bokota na distraction na ngai te mpo ngande naza moto ya distraction bozala concentré mpo makambo bosali eza kitoko makasi makambo bosali eza kitoko makasi papa générique na bino est compliqué badonné elongoli bato balingaki baya koefente biso na baactualité bazoluka ka bakota na actualité bazoluka baboto l'actualité yaya toza awa na yebisi yo numéro 1 pourquoi tu es musique 8 mois encore pourquoi tu es concert et promotion 8 mois oza numéro 1 tiaka 2 mois to tia 3 mois biso tosala makambo na biso totala na biso mutu te tolanda pe mutu te biso toza bagaulois botika biso tosala makambo na biso calmement merci na Jésus de nuance les pas de faire go ya yabo merci na bagaulois pe bagauloises nyonso bozo pesanga confiance bagladiateur bozo yebisanga papa sala musala na ozo sala ngo bien awa toye ko sala analyse to fingi tata ya mutu te to fingi mama ya mutu te to fingi pe bana na bino te lokwa bino boko ko supporter art de parler te et compliqué bino pe bouja bino mitu boko ya ko lobake daddy a osala be mission azo finga bato nga na fingi mutu te makama mutakala to lobi clair ya lobi mutakala eza kala biso pe to répondre mutakala kala na sike zala ka te nyonso zala ka mutakala to fingi nani oya ya kia finga biso ke banie ya faire gola eza na dalia soka lobi asenga autorisation par exaucer na Gladys abimisango to répondre que clairement na ya faire na banie ya famille nyonso banie wana nyonso ekota na dalia pona mungongo ya faire soki fera yembaka te mutu alingaka sumba na famille aza te topesika réponse yo koya na liloba biso mpe tokoprépare liloba soki olingi moto ebomana botika soki bolingi moto ebomana botika soki bino botiki biso mpe tosali totiki soki boye koloba biso tokoloba le passé eza le présent te trouble tobetango ya suka tosuka émission awa nde tobeta trouble tokoyela ngo siko émission nango tokopesa su trouble te voilà trouble moko ekoti na minute oyo na mboka encore oyo nakopapolela ngo mpenza bato bibe surtout na église nakobeta bato lengwa na papoli yo na nyati na kwesi na bloke yo okota topita ndeko na ngai naye kovanda na réfléchir toza pene na lili mungongo naye kovanda na réfléchir toza pene na lili mungongo lili mungongo lili mungongo le padre fere gola moto ayambo lili mungongo na ye pesi yo valere mungongo na ye pesi yo valere papa bato lokola ba chef de l'état balingana bango autotime te bato lokola ba chef de l'état balingana bango autotime te na minute oyo bagaulois bosepela boza bagaulois présidentiel po tata mokonzi ya mboka aza gaulois loba ye moko aleka na télévision loba ete bokotanga na babétisi te mais lokola ya lobi te biso na mitema na biso tovandi na minute oyo toyebi ete tala papa po omoni makambo po tolinga koloba lisusu te papa même na ba rebelle baza ba gaulois même na ba rebelle baza ba gaulois voilà merci à tout balandi biso to comme na suka émission dadi le 25 le 26 na Lubumbashi bato bazo ganga et dadi akoya Lubumbashi on to clôturer voilà eza le 25 na le 26 octobre ya mois otozali bato to akatanga ya Lubumbashi jambo eno habari muzuri mina kuya batoto
Gaulois père spirituel minakuya. Minakuya pour soutenir Jésus de Nias le padre frère Gola anike na pika na katanga. Anike na pika na katanga. C'est ko pika akoko beta. Ngana za swahiliphone. Na émission ngana za swahiliphone. C'est pour cela na bandi bango na mbote. Jambo sana. Habari muzuri. Frère Gola Jésus de Niasi et d'adilité à Kana mina kuya. C'est-à-dire tozoya mina kuya. Frère Gola Jésus de Niasi avec d'adilité à Kana, d'adilité ya vient soutenir Frère Gola Jésus de Niasi anapika na katanga. Anapika na katanga. Mungu akubariki. Asanti sana mama yake na mama. Allez, voilà, bye bye. Donc, vous allez voir, bisous, bye.